Neymar atondi ça asala ba plein na ba stade à Brésil. Ne monsieur quoi monter bino ba vidéo wana tout. Asala ba plein na stade à Brésil. Asala ba plein na Dubaï, asala ba plein na ba bisike Angola. Asala ba plein ba mboka ebele donc aza fierté na biso. Le so otanga basala nzambo baza vrai. To otanga e. Petro bango ne juge pas pourquoi musala nzambe la obino bokansela bango mais lokola ba sa biso Bible. Batera biso Bible. Peut-être comprendre o balobaka seke ba sala nzambe. O basala na kuku wana etali biso te. Mais na kuku wana na poisa to yoka te ne ma bese moko ye ne ma sikatenda sali boye ne to yoka te. Toza desi to te mais la comportement ya moi so femme tama. Obimi osala ta inanete. Obimi kalate awa. Obame komata bangombo so yemba nzela na bangomba. Kosaleka télévision. Otika komona ete. Oyeki l'église na pour luka oyi l'église va prophétiser pour nous, on va prophétiser pour nous yango amemona yango dozo mona na bilili. Okoma no suri TikTokers. Yona mobile mo so ba liya ba TikTok. Mbali kuna lokuta biso to ataka toge te. Biso ataka toge te ba miso ba photo a toge. Oyeki l'église na Neymar po linga oza Jézabel. Oza moi so nani batinde na Bible ba so mabe ba tanga ba Bible ba meter mabe o. Ba Jézabel banani na bosse ba kombo na bango misusu. Batinda ki ba prophète okokiete. Kosaleka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika Kosaleka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes il y a des domaines confondus. Théâtre, musique, sculpture, décoration, nyonso. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce bon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah, bah pour ça. Ah, la réalité dans la kawa, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'enfants qui aiment ma pouya. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Comprenez? Kosaleka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux amis. Regardez. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele. Merci beaucoup pour votre confiance et fidélité. Vous avez belé au Bouembabiso depuis partout. En tout cas, on a fait si binombote, binonyoso bota la rabiso. On a fait si mbote na Abdul Mayo très important. On a fait si mbote na basa la nzambe nyonso pour le lot. To on a sujet au état basa la nzambe babi awa. Bato basa la msama eza chaîne o eza 100% fait régola. Mais ceux qui bato basa msama lamu tomoyi mutu mwa linga bundisa ye to ya wana pour ko dénoncer peut to wana pour relaxer. Babola Mounaye, bien fait naïe. Donc, on est là, je salue tous les abonnés. La Pessi Bino Mbote, la Pessi Abdul Mayo Mbote. L'autre est du Cambo Italie, femme Tamar. Et la femme Tamar, tu es du Cambo Italie, ma Cambo est entre hier, na notre prophète, Neymar Sikatenda. Prophète Neymar Sikatenda, autre hier, depuis moi personnellement, mais dans la amitié. Tu es une église Sikatenda, les années. Tu es une église Sikatenda. Je suis congé place Moboé. Place que mes congés na bomo to kota l'église Sikatenda. Tu es une église parce qu'il y a bango nyonso. Papa Neema kufa, papa Sikatenda disons kufa. Ko kufa na atikala Neema église. Ko tika na église o Neema tika nango non to yokate prophète Neema. Na base. Non, quand tu as prophète Neema, tu as prophète Neema, aïe bimbonga batu, tu as prophète Neema, à côté politique, à côté boto yokate.
prophète Néma aza hypocrite te aza mosali ya nzambe solo. Prophète Néma aza prophète moko oyo asala projet ayembisa bakofi ayembisa bamusicien mokili nzembo ya nzambe eza mpona lokumu na mpona lokumu ya nzambe. Prophète Néma papa na ya tikela église totika koyoka ta bundi na bato maswangi na bato boye azongisi boye totika koyoka te. Prophète Néma atambwisa bakoka ngana oyo tomona. Prophète Néma atondisa asala baplain na bastade ya Brésil na émission ekoma otiela bino bavideo wana tout asala baplain na stade ya Brésil asala baplain na Dubai asala baplain na babisike bangola asala baplain na bamboka ebele donc aza fierité na biso lelo so otanga basala na nzambe baza vrai totanga ye mpe toloba yango ne juge mpe pourquoi mosala ya nzambe na oyo bino bokaniselaka bango mais lokola balakisaka biso bible bateyaka biso bible mpe tocomprena oyo balobaka seke bazasala na nzambe oyo basala na kuku wana etali biso te mais na kuku wana mamema na poisano toyoka te Néma bese moko ye Néma sika te asali boye Néma toyoka te toza desi totemela comportement ya mwa mwasi o femme Tamar obimi osala ata inane te obimi kala te awa obande komata bangomba ozoyemba nzela na bangomba après bangomba oyo olongi mwa batu surtout biso basi tomona esika bazolela te mpo na losambo oye na babenga yango na nini na awa na nini na jardin obanda osala bapriere na yo ntongo kaka oke poto opengwi ava kuna poto bandeko boyoka liso mwa mwasi o femme Tamar azalaki na événement na ye ifale asala ifale beta concert na Angola. Prophète Néma asali plus de 3 mois na Angola na aotonga église na mune na Angola mais asalaka prière na azala la prière ne moi asalaka une fois la semaine asala la prière wana femme Tamar ayo ya prière wana protocole pe le pasteur Néma ebaki ete protocole avandi ye liboso mpo ayebaki ye mama prophète Néma nzi kosakola mpo na ye asakoli mpo na ye asilisi mpo ayaki wapo teka babiye asakoli mpo na ye asilisi asimi nzela akei eleki un mois mobimba aloba te après un mois nde ye kozongela biso po bando bayebisa biso prophète Néma aza mosali ya sata aza mosali aza mabe mama oza komikosa mutu asali plus de 20 ans na ministère tomona esalite moko te na nkombo na ye tomona n'importe quoi te na nkombo na ye mais yo moins de une année kama makambo ya prophétisaki yango toomona omo oswana na batiktok nona mobali na yo bokoma osala balive na tiktok koswana na batiktok oza mosali ya nzambe te oza moto oyebi nzambe te prophète Néma fait plus de 20 ans dans le ministère toyoka buzoba te toyoka n'importe quoi te mais il était jeune il est jeune oki po sala buzoba to mona na bato misusu mais ye asala te totika komona ete oyeki na église na ye po luka oye na église ba prophétiser po na ba prophétiser po na yango amemona yango tozo mona lo na bilili okoma soki tiktokese yo na mobile mo sando ba nya ba bilo ba tiktok mbali kuna lokuta biso toyataka toge te biso wataka toge te babimiso na bafoto ya toge oyeki na église ya Néma po alinga oza Jézabel oza mwa mwasi onani batindeli na bible babaso mabe batanga babible bametela makambo mabe o bajézabel banani na bosena bakombo na bango misusu batindaki yo baprofete okoki ye te uswat loko omoni ye abanda bamiracle na ye depra banda na bojanese na ye ti lelo uswat lokolo omoni ye atika kokota na buzoba te batindaki yo oyo okoti na buzoba tokanisaki lokola bino asala bamiracle eza moto bakisi okanisa ye bongo mama basakana na nzambe te soki Néma azalaka moto bakisi pourko okende église na ye seke mpo okozwa bakisi uswat oza Jézabel oyaki kotante batindaki yo koma yo mosala nzambe olekaka te volobake no nga alataka robe
naataka barobe minene mpo azalaka na taille mpo nde nabinaka Neema toyebi aleta ko pasteur tout toyebi prophète Neema kolate ya dona ye mais to yoka te aye abeta maso ya bilamba yuza te le kisanga mbuina taille yo le kisanga mbuina taille yo le ki ma shabani na taille o le ki ma lombo na taille bonjour 15 $. Yo le ki sanda mbuina taille soki femme tama autant si na consulter omoni profession prophète Neema pesaki yo a consulter même ambassade mama biso okenda ba Dubai to kenda ba bi o senti prophète wa ana eloko ya Nzambe muta bandi ministère na bo jeunesse abanda moins âgé que yo mais sali bizobo yo sa dino mobile ne bokoma no ba na TikTok ekezongi bokende boye bozonga boye non mama omoni tozana okomila na suka batusha na basala Nzambe te kisi na ye pasi na ye qu'elle se pose donc mutu mo abanda na bo jeunesse asali mambo ebele apengwa te yo osali tala femme tama osali moins de une année oyo bandi fali ya na ngai mopagano ya oza Jezabel batinda ko esika libendeza tout sera na basala Nzambe te ata delile sindaza delile sa sakola bato muso ekoma ne juge point toi tu n'es pas chrétien oza musala Nzambe te Bible nga pesa mna constater Bible ensemble plus on salaka na va mbele na constater tu mne na makasi ba pisombo la pesi pena dans notre dit ça fait bato kezongi batinda kionde mutala omondo za na Kishasa non mobile no mobile escroc omona kino oyo na Afrique oyo muto tiko manquer prophète Neema respect zate ya muto abanda musala Nzambe na bo jeunesse totale na YouTube te toyoka na TikTok te tomone salite te toyoka ta sala ki aloba ki azongaki après yo ya ba prophétie ki asolo yango ezo sala momoni mbata Yesu ozwi fimbo Nzambe okomo sabe mission okumisa ba fali okomo sabe mission ba okomo be mission droit de réponse Neema finga to ba finga été déjà zongi ça ya Neema tondi ça ba stade à Brésil atondi ça ba tuna na bamboko ba noir bazala te avec de preuves non ya na po semaine ngana yo toko dénoncer misano mabe orgueil za ngo prophète Neema za ngote okomo okota ba garde ko bo Hollanda tokenda ba prière prophète Neema akota normal le quoi mutu normal parmi ba papa o batikela bana bango ba assemblée aza mutu to féliciter aza mutu auto bete ya maboko aza exemple à suivre mama o toucher esika mabe tu n'es pas chrétien ozango sala Nzambe te na mobali no oza Jezabel oza be okende Nzambe comment ngo ekima comment moi si mo ba Bible boy Daïda de bois yom de ba Bible makasi oza Daïda batinda ki mama oponye sika mabe biso to ke ba chrétien soko ngo toucher mosala Nzambe to beto pe na kina oye penza ko te ba to linga Nzambe mingi to linga ba jete na basali neto omoni to beto. Moi je ne suis pas de Sikatende nando ko Sikatende bon moi mais je suis catholique mais na yé tant que ça homme de Dieu ou à se respecter à vie na mobimba na yé comme mutu oyo azo protéger le Nzambe yaya babenga kiyo tala oame sikoke atoke wapi Neema za mutu touché te Neema za mutu o aza chrétien Neema za mutu o asali Nzambe na bosolo Neema za mutu o tala banga Neema tout peut se valer tout peut se respect c'est pas n'importe qui c'est un pasteur o banda la jeunesse écoute il y a sentiment nzoto mais to mona te tia koli badon oyo ko sungo prophète Neema sungi you do sungi mutu you ende osenga mbongo Neema za pauvreté akuta papa na bota mwaza na mbongo akuta pana za mbongo za pauvreté yo za pauvre ko luka mbongo na sima ba ya peuple de Dieu il le contraire asunga kabasala Nzambe asunga kabana Nzambe mama fais gaffe na Congo toucher prophète Neema na Congo muto asala ba prière pour na mboka
Le auto baba to samba pona mboka biso to na kati mboka. Biso to na prier wana to obika. Président zali na kati, ba ministre baza na kati. Mutu a sacrifier ça la prière pona mboka. Biso yini pona mboko. So bo frante o senga tonga meki pourquoi? Au monde souki hein. Beta baba nous venons vers toi, nous venons à toi au beta ah ta so bato ba kota lisusu. Yango bato tout ba na prier no ko mona bato basuka o bato ba désespéré bato ya masumu ndumba tout ça qui ndumba la tonga na pourquoi ye. Pe o bon ma to bo so de suki ndumba na pourquoi juste o ya. Mais chez prophète Néhémie si tu viens aujourd'hui au tiki mabe. Yaya. Muto a pesi honneur et ba pasteur à Congo libanda boka. Tu peux pas dire ces trucs. On va pas ça fait lève mobile. Est-ce que mon sang ça va lève pas bamba? Pourquoi prophète Néhémie ça lève ça lève? Ingrate. Dalida, Jézabel, femme Tamar to réveiller yo. Ne touchez pas mais wanza mbaba ngo pamba to mondo komi. O komi panique, komi le roi zoba o komo ça ba lève kili. Yaya. Biso bika na pe manzambe biso bika po toyebi nzambe to linga te mutu mwasaka na bato baza ko représenter baza basali ya nzambe to linga te. Moi je suis catholique mais je suis venu pour le pour na chrétien na nzambe na chrétien catholique au monde yo soko continue to beto to ko oyebi biso te to ko beta yo. Pe non peut s'annonce na tous les go tant que ce ko gauloise na koti siko non parce que rapport non peut ça ce ko liloba na tous les gauloises femme Tamar oyo azam osala nzambe te soko za gauloise toujours kende église na ye oza jeune oza wengemen déjà kende église na yo oza chrétien tant que chrétien lisusu donc kende là pas penza na vie na yo oza kana pas moko ezalaka kolela oyilako yama bolamba wanga so mina lamba yeli ngolo batin ya no ton segui no sa penda kao penda de bu ndenga mukete mère tika comme Néhémie okende ko meko tutani professeur ba pesa ki ça c'est voir tu vois au moins de comme ya yo le ki sandambu o le ki mo estengalas o le ki mo Shabani yo o le ki bébé Souza ta fille ngo muneno ana problème ba faute de terre tana na bezo sumuka te tellement zo défendre musala nzambe na boyi na ko sumuka mais yo na vie na yo yeba ko tika dika bongo pour o toucher na musala nzambe a sala plus de 20 ans ou a été le banzambe depuis jusqu'aujourd'hui toi tu as fait moins de une année mais je n'arrive pas au pain oui comme TikTok tu TikTokers mabenga bango opengwi yomoni yo opengwi nzamba beti yo fimbu fam tama boya koyoka fam tama nzamba beti yo fimbu nzamba beti yo fimbu mama continue meka mukomsu tozo na kini wando yemba na mobile na aventure yo zwi bo liara mbo masima kombo ya Yesu bye no bo akundu tute bye. Ingénieur 15 Basile. 15 Basile. 15 Basile.